Avenue Kikwit Nangaba ezali avenue monene mais et baby na modèle ko sakanate. Awa tozali na avenue Kikwit ou ta avenue Université ti le destin, c'est-à-dire deuxième partie ya oyo tolakisaki bino mikoleleki. Bota la caniveau oyo na katikati ya nzela bandeko. Moyen mituka eleka ezate. Awa kutu po population ekatisa batiaka mwa chassis ya motuka oyo. Kana fopa na mai osa. Lokola basundola nzela oyo bota la conséquence. Pona kobima côté le destin, bato ya miso makasi ba benda bandambo ba maître ya balabala oyo pe ba tonga mapango na bango. Mbala moko balabala ekondi. Pasi na mitema population ilelisi lokole makasi. Nzela oyo eza nzela moko tolobela kango de temps à temps. Tozolobela ngo de temps à temps. Baya banani na banani siko lelo oyo tokomi na lingala facile. Mutuka e banai ko ya. Bana ko leka. Na parti mbula mai ko ko tonda tina se e bebe sa banzela moyen ndele le consulter. L'état fa basongela susu musala ngo wala tlisango. Oh bana batela ngamba kuna terrasse la kada ko lopona ko yaki ya ba kuna terrasse wana. A partir soki ba kuna tembele nzela mbese ko tere ko bengi musika. Ba shino ba yaki awa me te bana ba kene ba zonga ba finika pambe. Wandugu wapenzi, sikoyo toloba lisusu nini vraiment. Tosengine ba bourgmestre misato yo ya Kalamu ya Ngaba pe ya Makala bakuta na ba solola po ete ba désengorger balabala oyo. Poso muta uti na université et go sungaye akendati à côté de destin à Kiba victoire et ainsi de suite afin que la population ait se retrouver. Go stratégie que 5 chantiers ya république ezali en marche. Machoyo ezande ya prolongation. Et ya sol.